nyonso boza ebele bozola ki likita na biso ya lelo boza na monde entier boza partout bozolanda biso via les réseaux sociaux YouTube, Facebook au travers un lien otindeli muninga na téléphone alandi biso boza ebele bolanda likita na pesi bino mbote plus particulièrement na ba maman boza ebele bosangani na pesi bino mbote. J'ai toujours dit moi si azalaka porteuse ya espoir moi si na kati ya moi si babouani ebele azalaka na kati peut-être biso moko pe basi toye bakate mais en réalité la femme c'est quelque chose de très précieux où il faut qu'on lengue là où il faut qu'on booster. Alors likita na biso ya lelo na kosala nga moko te na kosala ngona maman Félicité Ntanga azali bongo défenseur de droits de la femme et de l'enfant azali pe lisusu membre ya synergie de l'enseignant de la RDC azape lisusu coordonnatrice du collectif de femmes et enfants pour la vie na mokuse bongo ezali kofe vide na yende toko sala likita na biso ya lelo ako expliquer biso droit de la femme eza nini droit ya mwana eza nini donc c'est avec elle nde toza na ye lelo na plateau na biso mbote mama Fidéline. Bote mingi, maman Félicité Ntanga. Félicité Ntanga, désolé, j'ai massacré votre nom. Bote mingi, na sepe ko ya na kati ya studio na bino, na sepe li mingi parce que na moni studio na bino eza malamu mingi. Merci. Donc félicitations par rapport à papa. Comme ça, ça non, non, je veux pas comparer, mais na félicité papa Israël Mutombo pour na studio na kitoko makasi na kuti awa vraiment na CP ke musala eza malam. Ah merci beaucoup, merci pour ces compliments. Je suis certaine que ça lui va vraiment droit au cœur. Plus ça va na biso mbote na épée depuis Afrique du Sud. OK. Maman Fidéline. Maman Félicité. Maman Félicité. Ozali bongo défenseur de droits de la femme et de l'enfant. Tolingi toyeba qu'est-ce que le konini motiva yo et le konini oyo e marka yo et le konini oyo sala que o s'est décidé au telemi au lobby non à partir à lelo na comme na ko protéger kaka ba droit ya ba na pe ba droit ya mwasi. Merci mingi. Non rolobake vraiment ko la défenseur ya droit de l'enfant c'est ce que moi-même j'ai vécu na enfance nanga. Omoni bana mingi ba souffraka lelo babengi mi bandoki na balabala bango nyonso te ka baza bandoki alors ba oyo bazaka ba orphelin très tôt nde ba wana mingi bazwaka pasi mingi na kokola na bango ebele vraiment bazalaka emete alors que moi na tanga za mwana mukie il faut que la affection donc ko pesa ye bolingo nyonso pour que tango ye pa kokola apesa yango ndenge bakolo baloba même la plus jolie femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc ce qui moi na koli malamu na bolingo ye pe tango kokola ko pesa bolingo mais ce qui moi na koli na ba blessure intérieure okomona ela ka kokola kozala toujours na moi révolte moko boye. Alors tangu to mona ki ke ba problème wana eza mingi mutu na mutu fo tala na kati ya communauté ako kozwa parti nini oyo yepe esengela mema lokola fardeau pour ki akoka couper sa solution na makambu mingi eza na kati ya société na biso ndebo mona ki to eza ki c'était pas facile parce que dès le départ to zwa ki yango d'abord comme mission principale ya ko défendre non seulement moi mais ko défendre pe moi si o azali mama ya mwana wana. Donc, est-ce que ça a une victime, tout le monde la famille, nous sommes la victime quelque part. Comment on a injustice? Non, on a même obligé peut suivi parce que on était vraiment orphelin très tôt. Ah, donc vous êtes orpheline. Ouais, on était, je ne suis plus orpheline parce que âge où tu as orpheline. Donc, âge on a déjà à partir à 8 ans, 7 ans, on était déjà orpheline. Alors, tout le monde m'a belé. Alors, tant que tu là, si on est tous à la révolte, donc je crois vraiment que c'était une mission. On a appelé ça qui biso pour tokola qui na révolte na ndenge tokoleli. Vraiment na kola qui na bolingo na lingara mingi. Na zaka vraiment na lingara mutu mingi sincèrement. Yango mte sala kike na kwa kosangisa ba mama mususu et puis la plupart ba mama nga na kambaka baza mikolo nanga. Mais en tout cas bandimaki vision, ba mona que c'était vraiment pertinent. Et église ndem te pese ki biso maboko mission glorieuse de Jésus eza na bandal déplace siège social na biso ezali nde ba pese ki biso maboko pour que to ko mema fardeau wana ensemble et puis tout ça là depuis 2013
timbula lelo. Donc dans 2023 tokokisa 10 ans na musala nyonso biso osala na kati ya communauté. Secteur, il y a droit, il y a bana. Et ça, secteur, moi, ça très complexe, s'il faut le dire. Et maintenant, un peu, comment vous vous prenez au fait? Parce que moi, dénoncer. Ça arrive que vous partez vers l'enfant. Pour moi, comment est-ce que vous le faites? Ah oui, merci. D'abord, na kolingana bandela dénomination ya structure na biso. Donc nga nazali coordonnatrice ya collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement. Donc kombo yango ne lobby tozali na défense ya droit de la femme na compte ya vie, c'est-à-dire droit de l'enfant et de la femme na compte ya vie. Tozota la plaidoyer, c'est notre objectif principal. Tout ça la plaidoyer en faveur de la femme et de l'enfant auprès des autorités, bien sûr. C'est-à-dire que si tout le monde, par exemple, les cambo et simbate, tu communicandat, tu déposer la mémoire, tu cambo gratuité. En tout cas, tu banda qui depuis 2017. Dans les cambo gratuité, nous allons y revenir. Oui, tu banda qui depuis 2017. Dans le cambo, vous allez sur le plan social. Donc, c'est-à-dire, sur le plan social, total qui beaucoup plus injustice les arnaques ya ba famille to zala rendeni la plupart à bateau ba ebibiso ba za na ba contact na biso dans ce sens ba benga ka biso ko benga, c'est-à-dire moi na moko za na kati ya ndaku azana papa na yaza na mama na e mazotanga te lokola baninga mais ce ko tali malamu parents wana kokoza pe na moi moyen pour la routine de classe. Alors ceux qui te montrent que parents azozala un peu négligent pour l'éducation à moi en tout cas biso za ba méthode auto salaka pour te pousser parents à en charge bana to mwana to bana wana au cas où to moni que maman za na pèse na posa penza ko tanga sa bana mais papa azali peut-être négligent ou bi papa nde bazalaka nzamba pesa bango beaucoup plus ceux qui azana alingaka mingi bana ya mwasi alingi mingi okomona soki atiki mama oyo akomi na mama mosusu bana ya mwasi ya papa oyo azana basi mibale to plus oui to plus to so takokotika parce que aza peut-être négligent tosalaka nini avec beaucoup d'amour toye tozana ba méthode tosalaka pour que papa a répondre ba prérogative na méthode nini bokendaka vers papa bobandi poser oui tozaka na liboso to kotaka nanu encore to kotina nu na moi li solo na ba parents toyeba problème eza wapi soki papa à ce niveau là asali ke ayoki et que bana babandi kotanga parce que tout ça là vraiment nous avons un répertoire ceux qui parents ayoki te en ce moment là toujours recourir na ba instance, c'est-à-dire tout ça na partenariat na parquet o achaka biso maboko parce que biso moko to kokate donc son papa a résisté oui au memie na justice parce que ils a devoir na ye combien de cas au d'abord même na justice plus d'une dizaine. OK plus d'une dizaine ba mususuku donc ils a une dizaine, c'est-à-dire de 10 au-delà. Il y a basi pe baza ebele vraiment. La plupart à ba maman o na toza na bango na kati ya structure o baza na kati ya coordination te mais bazali ba membre bazali ba maman o ba bénéficier beaucoup plus na ba service na biso de côté social, socio-juridique et puis na côté à développement. Nde ba maman wana baza ba membre na biso ba soutenir biso de près. Ba chaque membre o bazala victime ya likambo wana o ba bengi sabino pour que bon intervenir automatiquement ba tika oui, mais parce que Monique kozala malamu na kati ya structure ezali une protection sécurité parce que loko tozo zanga na kati ya mboka na biso et wana na ko vraiment na ko senga na ministère affaires sociales ameka kotala to kosala nini pour que vraiment to sentir bango dans la communauté dont va bénéficier notamment l'enfant et la femme va bénéficier na ba service na bango parce que tozo sentir en côté au comment na lelo ya boulevard est-ce que vous avez déjà fait appel à ces ministères va réagir vous êtes parti vers eux oui non nous tokenda te directement parce que tozana projet moko tongi to banda pour que to mena kotala qu'est-ce que d'abord il faut total en nous sur le plan budgétaire combien
ministère wana gouvernement aza ko louer na ministère wana pona kokoka kozwa ba besoin to pe ba responsabilité mususu na kati parce que eza ministère ya munene c'est moi j'appelle donc je dis que c'est vraiment un ministère mère parce que eza ministère ya affaires sociales ils ont réunir ba éléments et belé et puis ça donc ceux qui ba ko lobake éducation ezali moko ya ba secteur ya vie de la nation il faut pas aussi oublier que le ministère des affaires sociales en fait partie parce que ce qui to kotala mboka ezali ko refléter image ya ndenge nini bazo kambela soko na RDC okomona ke misère eza non elongi ya bana eza elongi ya basi okotala bango que même les personnes vivant avec handicap baza ko souffrir parce que le ministère ne fait presque rien alors to kotala budget nini oyo gouvernement aza ko louer na secteur on a pour tout kotala comment mener des actions les plaidoyer pour que tout mega ko booster tout même ensemble et là qu'on a pour que tout ko monaté bana bazo traîner ça et là vraiment c'est un problème et na kati ya banana je ne pense pas que tous les enfants qui sont en dehors du système éducatif ou qui sont en dehors des familles bazakaka na ils sont moins que rien je ne pense pas. Donc à part ka o utiko cité jusque là ka moko kaka o mwana o bana bazo za la trop victime mais peut-être suite à éducation kokende que là si et autres quel est bakani ni sous obo enregistraka na structure na bino très souvent na violation de droits des enfants et ça par exemple torture mais au moins la papa muso azaka colérique a évité que moi na kokote na mona maloba okomona ya azoko bastonner mwana to baku omona mwana peut-être azur vraiment ba choc wana pe to intervenaka na pesi kama ko to kutana na kankokolo mwana ya 7 ans bazoko kanga na kati ya carton parce que aibaki biloko na nzungu mwana ya 7 ans et puis torture les animes bazo tangisele ba sachet ma ya sachet na maboko et pas marâtre voilà siko banani babenga bino. Oui, bateau bazan ba numéro na biso, o ba yebi ba service na biso. Alors, il y avait un major o yebi ba service na biso, a bengi biso ton to kiti, to kuti vraiment moi donc au Kobota la 2 fois te folie là. Et nous sommes venus immédiatement. Oui, immédiatement parce que c'est un vous voyez Ezaranine, et ça rappelle. C'est une mission que Dieu donne. Na mutu sa musana ndenga pesi na pasteur ndenga pesi na médecin ndenga pesi na magistrat ndenga pesi na juge ndenga pesi mutu na mutu c'est-à-dire que tant bazo benga yona ozo sentir mbala moko ke ozo na douleur c'est ce que moi je fais motema ki bo ozo mona mona na directement komi ya yo nde musala biso osala tant ozo kita et puis to exigaka eloko te tozo yande pour nous sauver vie. Il y a moi wana. Et puis quand nous sommes venus, vraiment c'était très bien que Toya parce que cet enfant était maltraité. Et pas marâtre na ye. C'est comme on a bozwaka e bolongo le pas marâtre to bokendara na e bozongisi e bo traité peut-être soka daki blessé bo soigner et puis azongi ou soit bokendara na e. Tous en partenariat na ba centre d'hébergement, c'est-à-dire ba orphelinat. En tout cas, on appelle si l'ongo y a mingi d'église catholique. Église catholique côté wana nga catholique te mais église catholique côté wana batonga ba centre d'hébergement la plupart ya ba centre d'hébergement ou biso tozana en partenariat notamment 4 sœurs Régère donc baza ebele eza mingi ba père net ba père akala ba tika yango et puis ba père wana je vous rappelle que baza batu mwindu te ba congolais te eza ba père ba uta libanda mindele akala par exemple père Jean Don Bosco il y a père Franck donc ba papa wana et puis Don Bosco il y a nani il y a Kimbwala donc mama Coco na Monga Fula eza batu oyo ya kala mindele oyo bazaka na souci balongwe musika na mboka na bango baye awa dans un pays lointain inconnu batongi na bambongo na bango basala ba confrérie c'est-à-dire okomona structure moko eza na ndeo ya pays bazotinda bambongo pona kozwa congolais en charge au moment où nous-mêmes les congolais nos autorités n'arrivent même pas à ata orphelinat moko comparé na outu kotanga ezate en tout cas on a monité comment dirais-je un orphelinat il y a l'état non la monité ce que ezali en tout cas je vais me renseigner mais banana bandi musala oyo non a monité quelque part balobi nanga ke vraiment centre wana ezali il y a l'état
seulement na moni il y a l'église catholique, il y a protestant et puis privé. OK. Non na moni à l'état alors que l'état de fala ki azwa biloko on a nyonso en charge tout le monde a roké poto au komi kuna aux an de côté le côté ba côté au foyer bazo futa yo ça avant de continuer et c'est mon numéro na yo pour peut-être maman mususu akosa yo kaka voisin mo azana problème alors comme vous êtes mieux placé et c'est mon numéro avant de continuer on peut vous contacter dans les réseaux sociaux tout ça numéro eza permanent au batbaroko benga ba capter ou ba. Oui merci 090 010 24 26 je répète 090 010 24 26 Kofevid ONG. Ndeko yo mtoza na ndaku oyo kaka voisin to pe mbanda to ene ba benga na to marâtre to mona ka papa to mona ka mama moko azanga ne motema ki bo mama oyo nyoko la ka bana mike to moni mona balabala azanga poste ya soutien lisungi ou autre et tout ce qui va avec ko hésiter te benga la numéro wana ndenge mama féliciter à lobby bakoya mbangu ti esika yo ko benga bakozo et puis eza ofele eza ofele donc ye musala na eza ba mama bosso nous avons 30 na Congo en tout cas bazana bango mais ba lingaka kolobela makambo wana te bazale belepe bazana na idée oyo ba pesa rapé comme contribution na bango mais à travers vous voilà à travers nous au moment maman e bo c'est bon ko tika biloko na orphelinat tel parce que biso boya ki ko sala non parce que ezape mukuma munene on n'a pas d'appui to linga kinini ba orphelinat o eza déjà les enfants qui sont déjà dans les orphelinats ba wana nde photo aider et puis ceux qui bazali banda et que tout le monde bazo mona passe mingi to yaka pe ba oyo bazana ba structure wana d'hébergement bango nde ba yedaka biso pour ko continuer pour assurer vraiment protection ya bana wana. Maintenant à part ça catégorie ya bana nini eza penza le plus vulnérable penza catégorie ya bana baza plus vulnérable je dirais d'abord bana ya basoda mingi baza vulnérable bana ba enseignant dans les milieux tout le baneti na ba kinkole ne puis na ba province mais lokola biso zana no awa na koloba ba kinkole donc tokotanga bana ya ba enseignant bana ya ba soda bana ba fonctionnaire mususu et puis ba o ba sa ke le côté so que par exemple na Kanluka mais sont des vulnérables c'est un coin des vulnérables donc bana ba soda bana ba enseignant o ba pesa ka maye bana ba pauvre et puis ce qu'on tali bien basi mingi ya enseignant ba kitaka bango pona précarité pona pauvreté au mona donc azoko kalisusu te aki donc ou bien soit ndaku ya ko futela eza lisusu te par manque ya ba moyen ba kabwani place maman ko kendo ko mona soto va na pas cousin ou bien pendant ni donc moi nazo mener vie moko ya pasi les vulnérabilités wana vraiment eza sur le plan socio-économique donc c'est quoi bino na ka structure na bino na ka ya bongo bosala nini bokenda par exemple on appelle exemple moko ya mwana ya soda par exemple na quand bien te vie eza pasi place ko fa des tenir exemple yo moko uti ko pesa bokende na libota wana bozwi bana il suppose que bana bana 12 bozwi bana nyoso 12 boki bo pesa na ONG to orphelinat moko bo bandi ko bokola bango to ça ndenge wana te to sala ka soki to za na makoki par exemple ya ko pesa ko aider ko venir en aide to yaka nango mais pas basoda na to salite par contre et pas ba femme enseignante to sala ni to pesa bango formation pour ba ekola ko sala musala moko boy l'enseignant travaille il est sous-payé mais sa femme doit avoir une formation nde to sala par exemple d'ici to uta ko sala formation moko ya savon nde ba ekola ki pour que atazana passe ya ndenge nini soka yebi ke soko sangisi produit on a produit et puis si et le hôtel à ce moment là ko sala ngo moi quantité azoteka somba ba produit on peut ba sangisa ba sala savoir comment te ko voilà et ça problème ya siko to sali problème moko ya o ba benga ka organisation na organisation là ce qui te tient mutu na mutu mama to bito sa formation en tout cas mutu na mutu to yebi ke notre projet tango pour le mois de mars par exemple maman na maman ya kapeden na 5000 francs quand to sangisi yango to sombi produit to sali quantité donc dès to sala kawana alors to lingaki parce que biso to sali une structure privée to ko charge wana te charge wana ezali à l'état yango bomoni to sali communauté en faveur ya bana ya ba enseignants à travers ba papa na bango nde tozo bunda na côté ya synergie des syndicats des enseignants nde participation na biso to implication na biso na côté ya ba enseignants yango wana
tout en étant psychopédagogue, nous avons enseigné debout to assisté, mais nous avons na kati ya corporation, coordination ou militaire pour na bien-être, il y a enseignant donc plaidoyer. Enseignant na bassina. Parce qu'il y a aujourd'hui combien de femmes il y a enseignants au bazar vulnérables mais ou la communauté nous sont bazar vulnérable. Tout le monde a dit que enseignant a touché à plus de $500. Donc c'est-à-dire que les minimum vital bazar nangote, ils sont vulnérables. Donc bazar a recouvert à $200. Il faut faire il y a $100. Pourquoi? Parce que ba futa kae $170. Mais enseignant msou bazali batang ça na lycée oh ba si mais kimi wana ya mtu bazo kufa avant so tali mingi maladie ya enseignant actuellement ils AVC bazo kwea AVC mingi parce que cumule donc ba cumula ndeto benga ba azana école privée telle na tongo il faut 6 à 20 à une école nini telle donc par jour aza tout au plus atteint à 2-3 écoles. En tout cas, nous faisons appel au gouvernement. Il faut revoir vraiment quand enseignant pour bazo transfert, bazo pesa. Tineto comme à la TV, c'est parce que enseignant mon roi bisaki biso que so si A L na A et ça la là. C'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, il faut vraiment revoir quand enseignant parce que ça fait quand même très mal koyo katina ba niveau oh ça fait très mal. Alors nous avons soufflé avec cet élément, il y a élément moko ya ASBL Lilof et lancé qui semaine dernière projet Elenge Mwasi Ekola Kotonga na cadre ya projet Bomo ya Libota. Ils ont offert de bassins na ba maman bate karaba mapa ba pesipe ba fond pour na kokende kokende na ba boulangerie ko banda ko passer ba commande à mapa. Nous allons suivre tout cela en images oyo kapendenge ba maman bango moko ba lobby. Nous allons revenir juste après. to créer batu bazala batu na se ya kata Kinshasa oyo tozo pesa formation ya couture mardi mercredi na jeudi et kozala pendant 3 fois par semaine to démarrer pour na ONG na biso eza nango gratuit. Awa tosili ko présenter bana oyo bako kosala formation siko to komi na projet ya ba maman o batekaka mapa Lilof abongisi pona bango ba bassin pote batiaka mapa ebe bate yango to ko benga moko na moko aya kozwa bassin na ye bassin yango Lilof apesi yo poto omemelaka ngo omemelaka mapa. Moi, enveloppe yango ko na ko compléter commande. Bassin yango Lilof apesi yo enveloppe na yo ko na ko babisa commande. Ocha mapa na chassette ezala mo ebele. Nazopesa Lilof merci po akanisi ngai akanisi biso ba mama toteka mapa apesi biso bassin apesi biso mwa mbongo poto bakisa na ba commande na biso elo kana kosenga nzambe apambola ye Lilof ekende liboso etambola Congo mobimba. Amen. Voilà, l'accès de l'enfant à l'école. Maman félicité. Et ça droit mot que ça très légitime. Présentement, nandenge ozomone là comment ça se présente les taux il y a participation il y a moana na école ici en RDC. Merci vraiment eza mawape pasi komona ce qui totali moana ya Congo. Ce totali na nous tolongoli ba o bazana Kinshasa.
soki toke na est komona ke bana na ba otanga te parce que baza nanu na problème baza bakomi na bango bana moko donc sacrifié génération sacrifiée so tozongi na Kinshasa awa la plupart ya bana oyo bazotanga ezali bana oyo ya parents bana mbongo o bana ba moyen soki balobi na biso na bana oyo baza na à part ka est toza na nord toza na ba province sous extérieur ya oui c'est toke na bandundu n'en parlons même pas c'est toke ka awa kaka ata na Kinkole awa place oyo ezali na Kinkole na Lau par exemple na ebite soki bakonzi bayebi ke mboka village mboka moko ya Lau eza na kati ya Kinkole c'est pas un village eza localité Lau eza awa kana Kinkole maternelle eza te école maternelle bana na bayebi école maternelle te baozela ka bakota primaire et puis enseignant baza kuna baza sous qualifié ozo comprendre ça dit que pour enseignant ndima kotangisa na ba condition oyo eza kuna il faut bafuta e bien aolinga na été il faut que ça même makamni msusu c'est-à-dire que l'état doit garantir nanu éducation sécurité nango te l'enseignant n'est pas sécurisé l'enfant non plus les ménages pauvres bango bakoti na ba en école te donc estimez que le taux wana est très élevé parce que bana o bazo kende classe tout ya bana bazo kende classe T avant gratuité ezalaki vraiment toyebi ke ezalaki plus de 4 à 5 millions aux la carte ya synergie ya ba enseignants est-ce que gratuité ils ont existé les sous gratuité et balobi ke etikali kaka na école primaire alors que na ebité soki tozali na mandat mususu parce que so tozaka na mandat ya président Félix gratuité oya lobaki wana il faut koba mokonza ko isaka maloba na été et puis faye ba ke tant ya pesa ki biso gratuité wana to mona ki avenir ya bana na biso esekaki lelo lokola balobi ke balongoli yango na école primaire et balongoli yango na primaire et batiki yango na école primaire et comme ka etikali secondaire donc moyen mwana tanga a continuer secondaire ezate awa na kati ya Congo po tanga foza na mbongo so na mbongo te otangisa mwana te premièrement deuxièmement bana o ba otanga na école primaire mais soki na pesi otali vidéo moko eza na Chikaba na Chikapa okomona ke bana ba otanga na se ya Mandalala bana ba ovanda na se na temps au n'époque o biso tokomona makambo wana te et puis na kati ya Kananga na kati ya Chikapa ezali tokoloba ke eza province moko oyo ebimisi ba o ba benga ressources minières et belé justement donc tokomona te ke ti lelo bana ya kwa na ba vanda na se et sala biso ba mama pasi yango tozoloba soki lelo balobi ke bana biso bazotanga bana biso bazotanga te pourquoi parce que lelo soki babi gratuité za na primaire enseignant ya primaire aza motivé te enseignant ya primaire adozela ba pesa et salaire na e ya deuxième palier salaire ana balobi ke bakopesa prime ya gratuité na mois de décembre combien 15 000 s'ils vont parler à ce que vous nous dites là il faut souligner que vous êtes membre ya synergie mais bien sûr toutes ces informations c'est pourquoi nous évoluons na bango na syndicat d'enseignants. Pourquoi? Parce que tous on a besoin de vraie information. En tant que maman, en tant que femme, je dois avoir toutes ces informations pour mieux mener mes plaidoyers. D'abord, notre koyeba na budget oyo ba pesi na enseignement pour l'année 2022. Il faut toyeba combien ils ont alloué na secteur éducation parce que nous voulons au moins na 2022 que gratuité ça les donc enseignant à secondaire va foutre un bon on a pour que 2 milliards 800 000 euros du marque à la table ronde tout le monde effectivité parce que là quelqu'un est chef de l'État biso tozali société civile biso totala rende au mokonza sala so mokonza sali asali mabe to lobi ke mokonza sali mabe so mokonza sali malamu to lobi ke osali malamu papa on monde la gratuité de l'enseignement depuis le lancement dans outil lelo au monde il faut faire partir na bato o baloba que mieux vaut to tika na biso ne tozala qui sont gratuité to futa ba bon on a biso déjà to misana na ba passe na biso je suis contre madame parce que tous ces parents là baloba que mieux vaut to tika na tozala qui kasi pour amone gratuité on zo simba te non mais batala bango te il faut tenir compte il y a nombre belé il y a bato belé kotala te parce que yo okoki kosomba lipa na tongo ochemaki osombi na avocat ke folo bake ba wana pe fo ba sala ndenge wana te yo za yo bango baza bango il faut plutôt que ça la gratuité il faut ça l'exécuter et tenir compte na équité c'est-à-dire quoi donner d'abord à ceux qui sont dans les besoins
qui sont dans les besoins. D'enfants, il y a des enseignants, bango moko. Lelo madame na koyebisa yo, qui enseignant la première ko futi ya mwana, minerva na secondaire, te parce qu'à kokate. Alors ça $70. Si koyebisa ngala ça $70. Na secondaire ba sengi 300$ ou $150. Bon, il faut foutre un ndako. Il faut foutre un transport. Il faut laisser ça, ban. Il faut foutre la banque au transport. On fout à combien dans le secondaire? Est-ce que ban a payé? Le salaire, on peut appeler régulier. Ils ont régulier. Salaire, on est régulier. Mais ils ont été, on fait et coca. Na vie enseignant parce que enseignant coca ne sera mingité. Enseignant ou ça là, à quelle classe? Na Congo Braza awa, ban a batangaka, tongo tipo quoi. Vous comprenez, c'est-à-dire enseignant a vendu, a préparé ma théa, a payé sa bana. Parce qu'à Zobate là, bana y a mboka mboka rozala lobby ba président, ou ba rozala ba ministre, ou ba rozala ba DG, ou ba rozala ba juge. Ndeba pa oyo bana oyo ba enseignant baza kotangisa. Siko yebisanga, soki boche bango na ba condition nyonso te, bana na ba otanga malamu te, lobby mboka pe kozala malamu te. Nde yango to lobby parents ndenge toyebeli na mboka na biso ba pauvre baleki ebele o ba vivre na moins $1 baleki ebele mukomisi wa mso baliaka te mama azongi azuite lokola balie petit lokwa kongola mesana na ya asa zo moral na ye achali kolo c'est-à-dire ka ye amoni lo so pemba sa la chema futa mbila bana balie wana kolia wana za kolia te. Et puis, mingi, et belé ba vandaka, na bandaku, oh, il faut pas se vendre, ba vendre na chambre salon, ne faut pas malutiliser belé. On est africain, au-delà de tout, on est africain. Donc, parents, oh, ba lobi, qui ont besoin de la fouta miava, vraiment, ba quand ça m'a bé, et puis, l'état de moutoufa, zo ba prérogative na ye. Faut ba zo ba devoir. Kumba na ye. Kumba eza ya ye. Eza ya ba parenté. Parents, et sengeli asa musa na ye, enseignant l'état fouta ye. L'État qu'on doit te charge à enseigner après ça on a parents au moment où belé tout le chômage ils a combien ba bazo futa ba ça musala ba fonctionnaire ba enseignant ba soda ndé ba za na gratuité wana ba c'est pela qui mais lelo siko est-ce que enseignant continue moi na bo sangana non l'enseignant continue moi na bo somi non pour comme bon ils ont pour $300 et puis toutes ces écoles là $300, 600 000 francs congolais. Donc, ils ont boma bana, ils ont boma enseignant, ils ont boma système éducatif. Donc, chef de l'État, ata la malamu. Ni na koko sala pour luka 2 milliards 800 millions. Et ce problème yangwana, il va résoudre les problèmes. Donc, il y a des problèmes. C'est clé pour la gratuité qui est de normalité. Pour tous ou gratuité, effectivité à gratuité, chef de l'État na ebike azama yele azama kondi donc nanandeng azana akokipe ko beta loboko na mesa lobi bolukela ngai 2 milliards 800 millions de dollars oye kangama ki na table ronde pour to meka kotala to résoudre ba problème nyonso na kati wana ba infrastructure eza na kati wana paiement ya ba NU eza na kati ba paiement ya ba NP ezaki na kati donc batala yango pour likambo eleka batika ba parents bazana mbongo te mukolo ba créer misala mukolo ba pesa ba parents misala c'est à ce moment là que parents akoko sala ouf azuka mbongo ndambu afuti na ndaku mbongo ndambu afuti liba mais na minito soki okei tambusa micro na yo micro ndebo ba micro baladeur okoyoka ndenge ba parents bazolela. Et si les parents bazolela, on a l'électorat à chef de l'État, il va préparer son deuxième quinquennat. Pour la nini, parce que lelo aloba qui gratuité ko sala mama lamu, mais tout le monde qui est gratuité donc il na ko bunga. Yango tozo la musaye ala muka parce que bana ya mboka bakotanga te so batangi malamu te to koloba vraiment qui en tout cas a eu échec quelque part. Est-ce que vous connaissez aussi des enfants au bazar na structure na bino déjà boyamba bana au bazar na conflit na loi? Par exemple, ba chege, to soit bana oyo ba koti na oyo ba sali mabe, oyo ba kangi bango, nan to kuta na ba kawana te, mais toza beaucoup plus to pesa ka mate ya mingi na ba enfants de la rue. Bana oyo ba dala ka balabala, to zo ka kamwa to edaka bango, to pesa ka ba conseil. Donc na temps ya coronavirus bana banyoko makimi parce que oyebi ke bakanga ba malewa bakanga ki ba restaurant et puis bango ba vivre na ba restaurant ba malewa wana en tout cas ba souffrir ki makasi c'est à ce moment là que qu'on fait vide téléma qui pour la kosunga bango pendant cette période là
herbe recevoir genre à bakabongo. Et là, on y ça encore plus mal quand tu reçois comme moi, on a tel azana conflit na loi, il faut qu'il y ait des makala, il faut ça la boue ou encore les enfants victimes de violence. En tout cas, ça rabiso passe en tant que maman, et ça rabiso passe comme on a que moi on a quoi ina mbeba, hein, à quoi ina mbeba avant l'âge. Et ça la rabiso passe mingi. Yangwana tozara toujours en contact na bango pour na kola kisa bango ndenge nini bakoko se comporter vis-à-vis na loi. Mais sans tenir compte, il y a aspect moussoussou. Nous avons beaucoup plus focalisé sur la défense au cas où moi na baza ko betaye hein donc ba primade wana ba makamibele ndeto zara beaucoup. Malgré motema na monene motema ki bo mama, déjà rencontra kamoko o esalo pena motema pasi. Et déstabiliser qui n'a pas sorti canon musala ngobino bana on pena tiki ba ngope. Mais to comme na ba déception au mona par exemple na landela moi simoko kawana mobali na ya sara na place à bien mais asundola bana mibale abala mwasi muso aboya pe bana wana baya na place ya zali ye bafuta ka me fi wana za abandonné na to bandi bien tanga landi mobali ye moko mobali a résister ki là ra ko mona biso mobali se sentir coincé mobali lukis quoi corrompre biso to boyi a kesi ko pa fi wana azuye na moral fi wana sikoyo atiki dossier azongeli mais akoka suko benga biso te to yebite suka ndeni et c'est ça fait très mal comme on a que azala ki zongi aussi mais na kosala nini na kosala ni fona zonga sima mais ezaka ke to mona yeke makambo ke malamu mais soki ezaka no mobala na balukelie nde saka biso passe aux appels défenseurs il y a droit à ba maman neti ka o nini on nous chutons déjà vers la fin ka o nini peut déjà écouter dans le maman ou à part bana bien sûr ka o écouter dans le moi moi sur apesinga mawa na aider na salisaye to tindi na éviter au sali neti bana no tinda na orphelinat et autres kawana kamoko bongo déjà komela yo kawana komelanga mais mingi to réussisaka kawana sepela nango mingi ezali ya mususu to kuti papa za na immeuble na ye malinga te ka immeuble na ye abengani bana abengana mama 6 mois il y a 6 mois ayeko bengana siko bana po ba oche kaka siko bana bazo telengana ba ebite moko za na 13 ans sous 11 ans sous 9 ans sous 7 ans ba ye ba bengi nga bana bakuti wana la police na ye wana policier on to benga molianga bibo ko benga papa molière eza bien mais peut-être papa il faut nana s'expliquer to yeba abengani bango pourquoi leur aye to solo ni o en tout cas couple na ezonga nde sengo na nga yango wana bakoma ko bavanda dans de cas o epesa sengo makasi papa bengana moi 6 mois après bana tout ça mais en tout cas à travers méthode na biso mais méthodologie na biso ban famille wana ezonga babota be bana mususu après bana wana nde sengo na nga yango wana. Merci beaucoup. Votre dernier mot. En tout cas dernier mot na nga nazo benga na sensibiliser ba maman ba telema. Ce qui au talimboka, ce qui est comme ko kende, moko zo kenda moi mobulu ba maman de ba telema. Maintenant zo mona ba maman vraiment baza vraiment ya kolala mingi. Et sur le plan du développement, sur le plan même ya ko éduquer bana, tu zo mona ba nzembo zo ma mikolo yo. Ezo pesa so pas mingi. Mais on kan nzembo la ensemble na ba nizate. Biloko salité na carte. Est-ce que na yoka ki ba temela ki nzembo ya to sali nini to salité. Mais balanda be passer la censure na banzembo bo soto ezobina ma barti na carte avenue au mona bana bazobina banzembo salité. Moi na yebi na ite ke nzembo na salité. Mais nga mukolo so na tali ke moi na zobina nzembo azobina ezo sala nga na soni. Vraiment na sengi na ba mama na leta ba mekoko tala. Banzembo so eza ko beta na carte ba boîte de nuit na ba place e kangama batu ba yoka yango te. Mais on comité na balabala vraiment banze mozo beta partout et ça vraiment soni pour na mboka na biso et boye barake culture ya mboka ande pesa image ya mboka lelo vraiment ce qui nous atali à moment là que vraiment toza vraiment bien té même sur le plan de la culture donc moral ya ba jeune et baby bana baza vraiment délaissé abandonné na yebi ke vie eza passe mais maman so outi musala outi ko teka vraiment banda ko tala mwana o ya sali devoir té est-ce que sokola ki est-ce que y en a qui bana baza abandonné to yebi ke passe ezali mais vraiment bozonge la responsabilité na bino ya ba maman parce que bana o tozo former lelo nde à venir en mboka
Merci beaucoup, maman, pour votre participation, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci, Nabino Pebozala, qui est belé. Merci de réagir. Merci de nous écrire. Merci de proposer. Quand vous allez toujours passer, nous allons vous recevoir. Merci. Merci à toute l'équipe. Likita, vous consommez sans modération. Maman, Yakale, Kapesa, Idelo, Bape, na famille, c'est comment vous préparez. Nous avons difficulté, nous avons rencontré dans le domaine na yo ozali oza mama pasteur oza nani viens likita plateau yango eza monene to kosala likita ngo na bino elongo to kutani bongo mbala sima bye bye.